de Bruno original. Soko zo futa montawana otangisi mwana na teloba na zandoki. Oboya te ponga boso na otangisa mwana. Bayebi singa ya futa 600 fois par jour na futite. Seke ngamo fula mikanga na zandoki. Sikoyo Minerval o tozo bele la boni. Pozaka muté amabe po futa ngote. Et puis tozo ba Minerval ka ya première primaire te. 1250 par jour. Par mois, 25 000. Sur le foot, sans problème. 25 000, c'est combien? C'est 12,5 $. Par semaine, sur le foot par mois, 13 000 et les belé. Le foot, la mois, 3 250. Dépense à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, Bruno original. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur la chaîne. Voilà, tous allés à Nakatia groupe scolaire Mama Kalunga. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juillet. Les allés jour Oyo, bana groupe scolaire Mama Kalunga Babaka, année Sili. Donc, bana maternelle pour cérémonie Oyo. Oyo, les kézé à bana maternelle. Pour Bamatinde, Bakomi na école primaire. Raison pour laquelle Azer Sifo a raté pour nous la événement et puis information en temps réel. Je suis là avec Mama Kalunga, Azam Pandinangay, merveille, Fongola, chant, Bandeko Bazon partout dans le monde. Bamona Mama Kalunga à côté nanga et puis tout cela na Mama Kalunga. Ba question à Bango, ba réponse à Mama Kalunga. Bonjour Mama Kalunga. Bonjour Azer. Ouais, na yeli to yeli susu disons na katia groupe scolaire Mama Kalunga lilo na moni ezali proclamation ya bana ya maternelle ou bazo mata ba koma na primaire. Ah oui hein, lilo suka likambo quoi. Ndenge bandaki vaut mieux la fin d'une chose que son commencement hein. Donc et bandaki lilo ndenge komi suka surtout ya bana maternelle et ça li ke ba koma sur école primaire. Veut dire moi na ninga bota makabota mi ayebi le côté il faut aller na classe pour apprendre. Tant on apprendre tout le monde déjà bana ba oleka na école primaire to senga ba parents ba sukisa ba na niveau na tetanga zokota na école primaire to sala musala moko biso na école to sala ba devoir bino pe na ndako bozo sala. Mais différence, c'est une différence entre école et Mama Kalunga et l'école. Ah, na moni, yo mokozawana, biso te bina école ezalaka mwana kei ba PC brevet na ke fêter na ndako. Mais pas Mama Kalunga, mwana zi brevet, azui cadeau pe fêter ka na école. Système wana sika. Yo instaurant na carte éducation, zo baksani na carte éducation, tout na développement mboka na biso. Bon parce que ba fête pe za ramabete. Mais to bossa na pe ke net na maramba classe dépense monsieur ezali bosso ezozela biso. Ceux qui bito bana ko gaspiller mbongo pona ba eloko mo ezana ngo inutile ba fête ba marambo belé ko ça ke ba dépenser. Donc tant mieux to juka bana to pesa bango ba cadeau to bini na bango to sali otoko sana bango on eza moins coûtant que to kende tout ça fait ça monene to bingsi ba to belé parce que école les continuer. OK. Voilà, l'école les continue mais na mon discours na yoto mata que le bi système oyo commune oyo nango disons oyo instauré na kati enseignement nani to kangote oyo bisi ba parents yo zo mbongo atana mokolo akofutela mwana atana poso akofutela mwana atana mwa moko akofutela mwana. Mama Kalunga, pourquoi ba aider à bien les camings bien na kati école na yo? Non, au moins année passée ba te belé ba tangisa ki bana ezo comme la bango poa. Pas futa Minerval ou eza minime côté mususu. Moi mususu côté mususu ba parents ba na mbongo malingi kotanga te. Siko awa bana ba linga kotanga mais ba parents bazo mona mbongo kilo pour ba futela bango Minerval. Ne to instaurer sous système mususu, to pesa bango ata formule mususu o bakoki kopesa ata na compte bolingo parce que ba parents na biso koto yo to bomba te baza na bolingo penza te 3250 wana to lo bate ko bando futa lundi o futi yango mardi mercredi te so ko lobi na bando futa yango ka lundi ka ke koki yo na 3250 pour la semaine wana mwana moye ba benga na ye exactement ba ku exactement siko so ko lobi ke na bando futa yango par semaine te na kokokate par jour pe on futa kaka 600 francs congolais.
siko lokwa bolingo ngo teza na mbongo ebele ba na raison siko to kitana mbongo to ta bolingo na bino soko ya na continent donc to kiti simbongo et puis to kiti to laxi no modalité ya kufutela ngo vraiment soki mutu to bi 600 francs par jour obo futela mwana o seki waka mutu nzamba salate maintenant qui va finaliser c'était 1200 par jour. Oui, parce que tout ça la bon pourquoi? Parce que si tu tiens 75 000 francs, si tu as mon beau, il y a après 3 mois, 75 000. Et comme elle est problème, mais si tu as ton lobby, il y a 1000 francs par jour, 1250 par jour. Par mois, 25 000. Si on fout sans problème. 25 000, c'est combien? C'est 12,5 $. On m'a consommé lamba, on m'a consommé sakananango, on soit qui n'a barre à dépenser plus même. Money. Donc, sous ce n'est pas parents battant sabana parce que l'objet n'a pas de pèse à nabato. Ok. Bah, nous, bah, rejoindre élève. Bah, ou t'as peut-être un groupe scolaire, maman Kalunga. Moi, quand on a un niveau à bana 6e, on explique brièvement. Nous expliquons sur le discours. Bah, on fout à combien par trimestre, bah, on fout à combien par mois, par semaine et par jour. Par jour, si on fout à 1500 par semaine, 6300 ceux qui ont beau sanité par mois 25 000 et puis les 3 trimestres on a foutu quoi 75 000 donc par mois on foutu quoi 25 000. 25 000. Ouais. Donc ils ont un niveau de sondé où tu colles. Oui, ils ont un niveau de sondé. Ils ont un niveau de lobby on a foutu par mois. Par mois on a 25 000 ou soit les 15 date nous sommes au calé. Par semaine on a foutu à mardi. Mardi, il y a des ceux qui 25 000, montant 6 700 bouées. Par mois, 1500. 1500, c'est 1500. Alors, par rapport à tout ça, Maman Kalunga, aux écoles, les enseignants au foot, et puis ils ont des matériels où ils ont une école et ça amortit ça. Tel que il faut somba, au ressources, ceux qui ont un map à mettre au soldé. Ceux qui ont malala. Au soldé au bois qu'on a pris mangondo bon école qui dit bon est-ce que yo moko se retrouver na bansina na yo premièrement école les arabes business té les arabes business té bon on est ça ma pour na babilo école na enseignant parce que tout l'ouvrier mérite son salaire ils ont comme donc les business té to ke nango bon ya business té ngana na otonga école pour na nginda té pour aider population pour na aider population. Donc, bon, on est à pour nous foutre enseignants, que sommes ba matériel, ba bilo union so ya bisale lo o baby to sombo ezangi to compléter carbone. OK. Ouais. Alors, maman Kalunga, na nyoso nos sal, est-ce que vous en a moins appui mon cessé? Oui, appui zangaraté, nzambe la zara déjà appui. Nzambe za likolo, to appui physique, mutu mo ba likolo mais yem ta sala biso. Yem ta yebi ba besoin. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Nga sort nange za nzambe te école on banana tonga première année ti to comme na suki silité. Nzambe otinda ba corbeau. Tamba goya ba corbeau balesi ngai. Ozomona. Na place que to banda eza business so ça encore business. O tia minava na pesa 35 000 o tiango 70 000 to tika 70 000. 35 et bandoké nanding na sele calcul 35 000 ngamom na bandozo. OK. Ouais. Voilà Maman Kalunga et ça ba initiative à malamu appel nous ko lancer appel non na ba parents au bazar na coin ou ata ba au bazar musika pour ce tout calcul de otenete 1500 ça c'est 1200 par jour. So mon enfant ata musika na njili na transport écoutez non yete. Écoutez tout le monde na te moboti. Nous to sala ngopona ba boti. Baboti belé bazan besoin autant que ça bana même makoki ezate. Siko tokoti kaka te mwana wana waza venir à lobby parce que mwana la bomba retardement. Soko bokoli on malamu te et ko beba lobby. Bombe soko bombi ngo lelo. Yebaka suka ko exploser. Alors mwana pour exploser lobby te parce que ko récupérer moi c'est difficile. Pour exploser te lobby tangi sae. Autant na ba norme minerval pe ba frère académique azo futango yo mo zo futa ngo zo sentir ngote so be konyo so ba osaba ngana osenga ka bato bo amusika
Bon, groupe scolaire Maman Kalunga, coûte les années inachevé aussi la nante. Donc contribution na bino. Et que ça là qui bana baye belé bana nyoso koto yo, baya batonda mutu mususu uta pena poto ya ko futela ta 10 élèves 20 30 donc et écoutez l'autre parce que corbeau aroya azongisa. Est-ce que Maman Kalunga yemoko tango bande ko tango kutana pina ba difficulté ya ko zanga futa minerval ya aussi sapé en été pour yoza na susiwa na makasi kotanga ezali kamba bana te ezali kamba baboti mwana otanga kama moboti mutafuta donc pour moi natanga koma tina suka moboti foza na susiwa na so moboti ana susiwa na az écouter pena makoki so écouter na makoki neti ya 600 fois par jour. En tout cas, ta mutu ana mbongo ta teka matembele ndunda nini afuta. Moni ayebiki na zu bénéfice na ya 2000 francs, 600 na bombeli mwana nga minerval, 1400 na sali makambo na sala. OK. Moni donc ngai na koloba difficulté na ngezaki ngate. Yaki peut-être moboti nanga, mais quand même natangaki. Pour moboti azaki na souci na tanga. OK. Oui. Merci Maman Kalunga, merci beaucoup. Tozota mingité, tomoni cérémonie l'équipe très kitoko, ba parents va participer, ba sepeli na bana bango. Na eu ya remerciement par rapport à la présence à bateau ba qui ko assister na cérémonie mkwalelo. Merci na ba parents, merci na ba o ba considérer biso considération ils a toujours non c'est appel na ba institution ya minene bobo sanarate qui senso pezali. Ils a moamba. Ya moamba donc nakati ya moamba groupe scolaire Maman Kalunga ezali. Bientôt to lancer centre de formation oyo informatique pe couper couture donc bato bazana pour ça osunga ane ngo yango baba na biso bandisa ko bukana donc ceux qui botinde la biso baba botinde biso ba livre botinde biso ba kaya en tout cas et que ça biso malamu koleka. Merci beaucoup le monde y en a bateau autour au Talarabiso. J'espère que le message est véhiculé très très bien. Bateau tour bosunga bateau tour moni Maman Kalunga place au mona zangi botia le boko bosunga e babi mosapi moko et longo la facilité. Un grand merci na ba vrai ngai azersi fazana pour on sala bino musala kitoko Sarah Malou kamba depuis les États-Unis plutôt na Iowa. Ma Chantal maman sociale bambote kotozali Elvis Tassinda ya Maman Claudia batutu bolinga razia sifo nazo na pona bino merci tokutana à la prochaine bye.